Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Mingi vie beba po basundulaka mwasi na bana konsekansi ya masumu mingi pe bakufa po balelisa mingi basi na bango konsekansi ya masumu bakoma na ba problème po batikaki satana kotela bango konsekansi ya masumu ndekotia Yesu o centrali bala na yoi kanga miso na baleki nzela ndekotia Yesu o centrali bala na yoi kanga miso na baleki nzela mingi vie beba po basundolaka mwasi na bana o konsekansi ya masumu mingi pe bakufa po balelisa mingi basi na bango o konsekansi ya masumu bakoma na ba problème po batikelaki satana kotela bango konsekansi ya masumu ndekotia Yesu o centrali bala na yoi kanga miso na baleki nzela ndekotia Yesu o centrali bala na yoi kanga matoi na baleki nzela bien aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso bien aimé nzambe apambola bino bisika nyonso bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quelle grâce, quelle joie immense. Bien aimé, papa pesibiso message, to partager pour mon lelo. Bien aimé dans le Seigneur, yokatem benabiso ezali, ne laisse pas ta femme et tes enfants pour le plaisir du monde. Bien aimé, ne laisse pas ta femme et tes enfants, ou si tu veux, n'abandonne pas ta femme et tes enfants pour le plaisir du monde. Bien aimé, mingi ba sundola basi na bana. Pona ko kenu luka mwasi mususu. Ozimbongo oke ko baby sango pona mwasi mususu. Entre temps, mwasi na bana baza ko souffrir. Mingi pe ba sundola kaka bongo. Bake ko bala basi mususu. O mwasi tanga komi mukolo. Naza na besoin mwana mukie. Metango lingaka mwasi na yo azalaka ndenge nini? O mwasi nanga nzoto se baby. Po aboti mingi. Nana besoin nzoto moko boye. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, yango regret ya mwasi wana, kolela ya mwasi wana, mingi bavina bango ebeba. Bien-aimé, mingi pe bakufa. Yango bien-aimé dans le Seigneur, avant to bondela, avant to pasola makomi, bien-aimé, tout en vidéo oyo. Bien-aimé, toujours même kaka lumière, simplement lumière, pour te bosser la bien à ma bala na bino. Bien-aimé, soko kufi lelo, frère nanga, nzamba ko tuno ba église batimate, nzamba ko tuno ba pasteur te, nzamba ko tuno moi singa na pesa kiyo, osala ki na enini. Banonga na pesa kiyo, osala ki na bango nini. Même sœur nanga, nzamba ko tuna yo, mobali onga na pesa kiyo, osala ki na enini. Bano penga na pesa kiyo, osala ki na bango nini. Po ba mama mingi pe basundola bana pona ba miziki. Mais bien aimé, tota no vidéo oyo conséquence ya mutu atiki libota na ye, bien aimé akene bi yenga yenga. Tota no vidéo oyo après to zonga au nom de Jésus-Christ. La population de Yaoundé, la population de l'Afrique. Regardez cette vidéo, les femmes sont les méchants. Les femmes sont des diables. Voilà, monsieur, samedi, dimanche, avec nous, vérifiez bien la vidéo là. Je dis bien, quand tes ancêtres ne sont pas avec toi, beaucoup d'hommes sortent de chez eux après ils rendent son mort. L'homme est sorti, il était en bas avec nous. Tu es en train de boire sa bière. Subitement, il a vu deux femmes sur une table. Il s'est amené sur la table, il a offert la bière aux deux femmes. Et pendant ce temps, il s'intéressait à l'autre femme qui était là. Et pendant ce temps, l'autre fille avait le poison sur elle. Quand elle a regardé, pendant que le type est parti vers la femme,
La femme a donc pris le poisson, met dans son verre. Quand elle met dans son verre, elle pense que le monsieur en question doit porter directement le verre et boire. Et dans ce bar, il y avait un camarade de surveillance. Heureusement, le monsieur a porté dans la bouteille. Il y avait la camarade de surveillance. Quand vous voyez, vous avez vu que le monsieur a plutôt porté pendant qu'elle met le poison dans sa bière. Et le poison qu'elle met, c'est un poison très délicat. C'est moi le maître de faux qui vous parle. Et avant que le monsieur ne rentre, le DJ avait vu sur la caméra de soir. So, le DJ vient présenter. Et le DJ fait tout le monde voir au bar. On force la femme de boire, la femme a refusé. On a forcé la femme de boire, la femme a refusé. Pour finir, la population a massacré la femme. Le monsieur devait perdre sa vie à cause d'une femme qu'il ne connaît pas. Parce que sur lui, il avait les véhicules, il avait l'or sur lui, il avait les bijoux en or, il avait son véhicule garé dehors. On devait le faire ça et le tuer et partir avec son véhicule. Sois méfiant. Le monde est en train d'être très méchant. Le monde de l'Afrique est en train d'être méchant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, contrôlez vos bières, contrôlez ce que vous consommez. Vérifiez bien la vidéo, partagez, parce que celui qui ne partage pas, il aura une malédiction qui doit l'arriver, comme le monsieur. Oh, bien aimé, ça lui passe. Et ça lui passe, mon vidéo, oyo. Papa, oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, via Banganda, via Makambo Belé, Talandenge Ngakiambela Poison. Heureusement, caméra de surveillance ezalaki, bamoni pe baeko sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, namoni na bondela. Bien-aimé, après tout passe la makombi na kombo na Jésus Christ. Éternel Dieu des armées, papa, merci. Merci nous otinda biso papa. Pour te banana yo bavanda bien na sea mokilo yo. Pour te banana yo bavanda bien. Batosa basi na bango. Basi pe batosa mibali na bango. Balingana na bosolo. Po batambola na bien na bonzambe papa. To baso ko tambola mabe. Satan andaza ko renier na bavi na bango papa. Yango lobi akokabula bango. Lobi papa akaboli bango ekomi makamba ba divorce. Après Satan ko renier. Bana batelengani. On ke papa mais ke ne pas papa take ailleurs. Bana mingi bakumbi bazemi. Bana mingi bakombi bashegi. Bana mingi ba vie baby. Bana mingi bakomi na banganda. Po ba papa bazalaki ensemble te papa. Oh nzambe na bomoy. Yango zo tinda biso papa to beta sete ndeko ay bakokanga sentira vana na ndako na ye. Mama pe vana na ndako na ye. Papa baba vanda pe bakolisa libota na bango papa. Tikete message yo et restaurer ma bala papa. Et restaurer mi temo ya kozuka papa. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, on s'en adresse bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de vérité. Révélation de rêve à rêve. Uniquement pour na bateau soit coupé là. Ah, bien aimé, osa, bien aimé, panabino. Simplement, c'est ton frère que le Père a envoyé pour na kufungola yo. Bien aimé, mingi bazo basida. Oh, bien aimé, mingi bakufa. Mingi lelo bazana bopito. Mingi bakoma ko regretter ma beba sala ki ba conjoint na bango. Yango ndeko na ngai landa message yo. Oyo nano balite landa message tongo ko balo za la bien na libala na yo. Oposi o bala me otik osundola molongani na yo landa message nzambate ya yo. Oyo pe ozana kati ya libala landa message pour vendre bien na libala. Oyo po ozana ba penser ya ko boya molongani na yo landa message vanda kimia kande za mopaye le karanango. Kanda c'est le diable nde ayaka ko détruire mitema apesi ba pensée négative apo boy molongani na yo. Bien ebe botelenga après mon molongani no na moto mosusu peut-être moto na pas Satan na po na yote. Alléluia. Yo mokondo tika ki porte yango beneme ko boya molongani na yote landa message yo au côté ya mana kombo na Jésus Christ. Na profiter na pesa merci na sœur na biso Jeannette Lembe yem tatindela ki so vidéo oyo nzambe a pambolo sœur na ngesika yo zali na kombo na Jésus Christ. Bien aimé toke na verset na biso liboso bien aimé na Galates chapitre 6 pardon. Verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Bien-aimé dans le Seigneur, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien-aimé, tout ça dans Galates chapitre 6, verset 9. Je lis au nom de notre leader, Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Oh, bien-aimé, yoka verset oyo. Et bang singana ko bangisa. Bien-aimé, balbi, ne vous y trompez pas. Donc, na linga la komiko sate. Alléluia. Moto nzambe au solo la. Bien-aimé, balbi komiko sate. Oyo zoluna yango ko buka. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ndeko suko zonyokola moisi na yo. Oh, bien-aimé, pour moi sino alingaka yo. Pour moi sino peut-être à respectaka yo. Peut-être pour mon agamambo koleka moisi na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba ko kote la ye. Nzamba kote la kaba plus faible na so vérité ndeko nangai. Bien-aimé, mingi banyokola basi na bango, baleka na malita. Mingi banyokola basi na bango, bakoya pe mbongo sila. Mingi banyokola basi na bango lelo kilota la bango AVC beta bango. Bien-aimé, mingi banyokola basi na bango lelo bakoma elo côté. Vanda na moi sino mabe malamu bo solo la. Bien-aimé, mabe malamu bo solo la, bien-aimé. Oh, bien-aimé, zana motema ya bo papa, zana motema ya un bon mari, zana motema ya responsabilité. Le mari plutôt, le mari est le responsable de sa femme. Bien-aimé, moi c'est un temps na mobali na ye, azana sengo pe betata bitumbe papa kokota. Mais ceux qui ont sundu la moi sinayo, bien-aimé osundolié, okeno biyenga. Bien-aimé kokamo ata moto ako bon sampule, ako bimpena mama okamo, moto na nzambe a solo la. Tant que vous avez dit courant, abîmé na maman. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, Seigneur. Ba frère rebelle ba bébé sama bala na ba. Ndeko kinoko lukani ni libanda. Tala papa oyo. Balingi ba empoisonné. Heureusement caméra de surveillance. Otiki bana, otiki ba moisi. Ozimbongo ke ko boaka na banganda. Oke ko boaka na babar. Ok, que pas ba makango. Ndeko nangai. Est-ce que tu vas bien dans ta tête? Mbongo bo sala ba projet. Mbongo bo préparer à venir à bana. Mbongo bo sombela tabane loko moko ba kotika na ngolo biso ki bozati. Mais yozo sala ba biyenga. Mais ozo bosa na ke mbongo silaka. Ozo bosa na ke l'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Mingi lelo ba bela ba vese. Pombate batambolaki mabe ndeko na ngai yeba kokanga ceinture moto na nzambe a solo la linga mosi na yo bien ozomona libanda eza nango baleki nzela ana besoin na oti moko kokufa akozana moto ambetu te jamais akozala te yana besoin ya moi lara omona wana o même ba restaurant voilà o même ba restaurant au faudrait tamso loyer. C'est comme son bon à ma fouta. Voilà. Au sommet de bilamba, au sommet de ma crédit. Ana beaucoup de choses dans le bambou, on a besoin de noter. Mais moi, si na yo, alléluia. Atampia kazana yo, amen. Oh, maman Françoise. Atampia kakozana yo. Atabisi moi kozana yo. Neti biso ba frère JF. Ata tchoko maman Françoise aki na biso. Totiki pe tchoko azaka na biso. Tozaki na mokili ba star azaka na biso. Tokomi na bon nzambe ba ministre nkolo alléluia azaka na biso. Quelle grâce! Ma sœur, est-ce que tu es comme ça? Yo mukuka mubali akoya ka mukolo peta mso uboya ka pe mubali na. Paza suna mbongo te. Po ba ko moseka bino. Yo pe frère nanga to mo sa boti pe do moni eza su bongo te asa su nenga zalaki te okumutala libanda bamso bazaka tali piaki tala ta bamso atali piaki atali asepelisi miso piaki sepelisa na nzoto moto na nzambe ya osolola bien-aimé mingi baso ba maladie mingi bakufa ndeko na ngai mingi bakufa mingi lelo bakoma entre la vie et la mort. Mingi lelo ba yepa nzambe na ba prière makasi. Ndeko na ngai mi batela nzamba ko batela yo. Tokena verset na mususu tokena Éphésiens chapitre 5 verset 31. Éphésiens chapitre 5 verset 31. Azawapi. Éphésiens chapitre 5 verset 31. Alléluia. Bien-aimé, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5 verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. L'homme le plus fort, c'est lui, il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
et les deux deviendront une seule chair. Frère nanga, est-ce que vous avez souni qu'on a mwasi na yo? Yo pe sœur nanga, est-ce que vous avez souni qu'on a mobali na yo? Donc frère nanga, est-ce que vous avez souni qu'on a mwasi na yo? Sœur nanga, est-ce que vous avez souni qu'on a mobali na yo? Libala ceux qui ba camarade baleki beleza mabe bien-aimé. Tu ebani bilongi kasi mitema to ebani te. Ba quand même soso mananda ko baza bando ki bana misala mabe. Bazo yande ko tielo baba biluku bokle biloko na ndako bako bimana mobali na yo. Esalema ebele. Jalousie bien-aimé. Na mona ko bilona ba Facebook bo lati na mibali na bino bozo de la kisa. Bozo lona ba jalousie na mitema baninga na bino. Bien-aimé, à quoi bon des pères son âme pour le plaisir de ce monde? Frère Nangaï, sœur Nanga. Vous se dépouillez, vous allez dans Nzambé solo. Dès que tu es dans Nzembo, Jésus Christ est la centre libala nabino. Bien-aimé, frère Nangaï, Ozumona libanda, bien-aimé, ils ont un mamona meso, et les karanango. Mais moi, si à malam, on n'a pas si bien wazarna mobali naïe. Autant verset dans le souka, bien aimé, yoga verset dans non awa, toke pe na ba mama pe misusu, ah balinga kolamba te, ba mama pe misusu balinga repasser bilamba bali na bango te, potusi bo mesana, ba mama pe misusu basola na mbanda bonzo so na camarade na ye, ko répondre mobali mabe, ko finga mobali ba mama musu bazala bongo. Bien mangana bisaka bilo mama Françoise la muka 4 heures à lambi. Tabuso tozo la muka sula biloko na ndako ndako za parfumé na basola ba ya ba samaki ya ba sombe ya ba wali ya ba quelle grâce nzamba linga nga vraiment bien aimé grâce nzamba salanga sala pena yo na kubondela pona yo sœur nanga est-ce que vous allez kapé bongo est-ce que lambela ka mobali na yo est-ce que linga ka mobali na yo sœur nanga na kotanga verset moko nazana proverbe chapitre Dans Proverbe chapitre 18, oui, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Bien-aimé, yoka verset oyo. Celui qui trouve une femme, et non celui qui trouve un homme. C'est lui qui trouve une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a femme et femme. Ils ont basi mususu bana basa loyenge. Asalema pona loyenge. Asalema pona ba sorti nitil. Asalema pona ba masanga. Asalema pona banganda. Asalema pona ba muziki. Asalema pona loyenge baza. Baso ba memaka ba démon na ndako baza. Moi si mo ko tromper mo bali ki ndumba moi so bala. Moto na nzambe a solo la. Moi si ki ndumba. Mais moi c'est bongo, ozo mema mpoka na ndako, poas na ndako. Mobali no misane ko beba, santé ne ko beba, bana ba bela ba sanga, oyibi yango te. Ote ba mima démon na ndako. Voilà. Mais Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Zala bonheur à mobali na yo. Et puis moi si mutu no so longola ko bilamba, c'est pas normal. Mutu so mona nzoto na yo, c'est pas normal. Nzoto moi c'est ça sacré. Pour te mobile sur mon tout moi si do ayanduki yalelo. Quelle grâce. Même moi qui vous parle. Tout ça bat, tout nous avons la chance au mon tout moi si santé bien alléluia. Alléluia amen. Quelle grâce. Bien aimé dans le Seigneur. Alors battez l'anzoto wana pona mobile na yo. Yo sur bala. Battez l'anzoto na yo mobile na yo. Yo pina no balite. Battez l'anzoto na pona mobile ko bala yo. Neba mukulu frère nanga tenga kutana na mama violée na bi petit nanga tangi bina vrai petit umona bina do mwana na mwana nga patiki na tant kutana mo sine Jessica au sentir bela ki mwana vrai chéri quelle grâce bien aimé faut ça na moi si na yo linga moi si na yo bien aimé linga moi si na yo kitoko moi si mobile n'est pas mon âme. Quand je dis que j'ai une belle femme, n'habite qu'à l'équipe bassinoso, ponanga l'équipe bassinoso, c'est longa. Ben so son bongo fana bien moi sina. Oui, donc c'est lo yo moi sina l'équipe bassinoso. C'est comme ça. Otika bi paya. Et comme mona libulu, comme mona ba malade, memi malade na ndako. Obomi moi si bana ba telengani. Oh Seigneur Jésus-Christ. Moto na nzambe en solo. Makambo salema. Ndeko na ngai ya mwasi zala une bonne femme na ndako. Pour papa qui ne libanda te.
Ndeko nanga pe mobali, zala un bon mari, responsable. Quand tu es à la maison, on sent qu'il y a le lion est là à la maison. Et c'est comme ça, il faut t'imposer chez toi à la maison, mon frère. Moi c'est ko yokayo, bana bako yokayo. Mabe na muto bandaka mabe. Ponza bakote la ka muto azaka faible. Alors ndeko nangai, bovanda kimia na mabala na bino. Nazo bondela pona bino. Papa, merci na message. Opesaka message pambate. Papa, nani yango nzambe azo tromper moi sinaye. Nani yango sundoli moi sinaye. Papa, oh papa, zongse na ndaku na ye na kombo na Yesu Christ. Moi sini pas zo tromper mobali na ye. Moi sini na kimi ndaku na ye pona baninga pona luyenge pona makama miziki oyo papa sunga ya zonga ndaku na ye. Papa libala nini eza na kotungwisama. Libani baza preba se divorcer papa. Zongisa bango ensemble na kombo na Yesu Christ. Papa, oh nzambe, on pena na balite kuti se na mwasi ya kitoko ya malamu ya bo ya malonga ya malamu ya motema bo mama mama pe kuti o pena na balite mwasi kuti pena mobali ya malamu ya responsable papa zala bien na mwasi na ye papa batela bano ya yo bandoki ya vina bango balunga bango te baza ba marche pe na bango zinga bango na makila ma Yesu Christ papa zala au centre libala na bango nzambe na bomoi sala bango grâce ba yeba encore bien ba yeba yo nzambe pe ba sambela ensemble avant balala papa pambola bano ya yo visiter bano ya yo tambola na bango longisa bango papa confonde bango na bango nyos na ba piège na bango o ekanga ki na vie na bango efungoma maintenant au nom de Jésus-Christ papa sois béni sois élevé au nom de Jésus-Christ amen mon frère ma sœur que Dieu te bénisse une très bonne journée à toi au nom de Jésus-Christ amen. Quelle grâce! Ba Congolais nyonso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasi. Soko ozali Congolais ya solo okokiko zanga mokolo moko te e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango foko talaka. Tina yango ngai pe na yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Ya, so ata nazali Congolais so ata bamendele ki bakokiko tala. congodialogue.com